Mpote la balandinho surtout, il y a Adasate Motivi, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki. Oh, les Adasa chou de mon cœur. Oh, est-ce que vous êtes là présent? Tokoti lo mbangu na kati émission na biso. En tout cas, trop c'est trop. Bo sauter ba pibité, bo s'abonner. Tokota lo mbangu na sujet na biso. Yalelo. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Yami des Abakuku. Motema ya sila bisa Bekam, la maman des Abakuku. Michou Mbembele, la fille qui dérange, la star du moment, Mwana bato ya mams. Donc, balbiso kotali ke, Mama aza lion, mbana na ye pese ke baza ba lion. Otale Michou Mbembele azo représenter maman na ye bien, a joua kakitoko, une fille très polie, bien éduquée, gentille. Donc, kotala ya miboye, aye kopesa ba fille ya théâtre, posa ya ko s'habiller bien. Yami aza lokwa ndeti molakisi aye ko mema ba fille ya théâtre azo lakisa bango ke théâtre eza métier na biso ozo sala théâtre faut à la propre apesi bango volonté apesi bango posa ya kosomba bakar ya luxe posa ya kozala na bandako ya kitoko posa ya kozala propre aye na évolution moko du wow na kati ya théâtre oya koboya ngo asali mokili na ye nga mutu na lobi yango Michou Mbembele aza exemple ya kolanda o ba fille ya théâtre ebele lelo toyeba bango bazaki poussière bakomo bonga mwa ndambo bakomo landa style ya Yami aye kolakisa biso ke na théâtre faut kozala propre na théâtre faut style na yo ezala makasi théâtre za musalaka ya bazoba te mais za misala pe ya ba licencié eza misala ya bana mayele lokola ba Michou Mbembele o ba ina évolution en tout cas Yami tolingaka yo ya des gars oyebi yango. Donc, tolela yo fort. Continuez toujours kozala na se ya makula mama na yo si la bisalu oza chef ya SB Mobimba. Donc, yonde ngoza wana il faut oza na motema ya munene ya ba chef bazala anango po mutu na mutu azana ba caprice na ye mais tellement oza chef oye bande nini ya ko diriger esika base bele bazali makambo ezanga ate mais ezala na motema ya bo mama oyo si la bisalu Bekam la maman des Abakuku azana yango. En tout cas tolingaka yo ya trop continuer nazobeta sete ke continuer toujours kozala mwana malamu fille moko gentil partout bisika okendaka réputation nao eza ya malamu Michou alobaka na ye te Michou aseka kaka Michou kipa na ye makambo te bongo yebaka nani osolola na ye lisolo nino kobeta lisolo to kobeta te. Continue toujours kozala gentil nzamba pambolo ya mingi ane o ezala ane ya bénédiction ya makasi nzamba peso longévité vie molai okende liboso tolingako mingi tosengi na babakuku nyonso de partout filme na biso tozo continuer alors totia mon pépé l'épisode nyonso esala 100K bato ebele bazotuna nga mama Adasa tozomona ba tournage ya SB tendengo mesana koyela biso boyebi kenga mama Adasa nazala na linga kokosa te na matière te na ya kopesa bilo ba matière alukuta non nga musala na ngeza promotion so na wuti musala na zwakata na nga ya kotala na monike na omona peut-être musu tournage ezali mais non babimisi ba extrait na ngote ndenge ezalaka po na biso toyela bino mais soki ebimi tokoyela bino ndenge tomesana kosala bokomona ngo mais pour le moment to consommer na nos chaînes na biso les Abakuku de SB to consommer ngo to komisa ba épisode nyonso 100K to kende pe kuna lombangu epa Michou Mbembele totala pe ba weekend na ye azosala esala kitoko ba épisode nyonso ekoka 100K bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adasate Motivi bo sauter ba pibité. Je vous aime, bisous. Le vestimentaire, il faut soigner ton apparence. L'homme regarde à l'apparence et quand je parle de vestimentaire je ne veux pas dire qu'il faut payer des habits chers mais le peu que tu as, comment tu te présentes avec? Comment tu te présentes?
Jésus même que tu prêches, le vestimentaire. Il faut soigner ton apparence. L'homme regarde à l'apparence. Et quand je parle de vestimentaire, je ne vais pas dire qu'il faut payer des habits chers. Mais le peu que tu as, comment tu te présentes avec? Le vestimentaire. Il faut soigner ton apparence. L'homme regarde à l'apparence. Et quand je parle de vestimentaire, je ne vais pas dire qu'il faut payer des habits chers. Mais le peu que tu as, comment tu te présentes avec? Comment tu te présentes? Jésus même que tu prêches, le vestimentaire. Il faut soigner ton apparence. L'homme regarde à l'apparence. Et quand je parle de vestimentaire, je ne vais pas dire qu'il faut payer des habits chers. Mais le peu que tu as, comment tu te présentes avec? Tosengi bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adasatemo TV. Bosotaka ba pib na bisote, s'il vous plaît les abakouk. Mama Adasa yaka kolele la binote. Botindela nga mbongo, bopesa nga boy, bosongisa nga boy. Non, eloko na osenga bino les abakouk. Les anges adorables de notre maman. Bosotelenga ba pibite na ba pibi wana nde sala ke toyela bino toujours biloko kitoko. Bémission ya kitoko, ba live ya kitoko. Mutafingi sila na 12h. Na 12h 2 minutes biso topeli si live toza. Les abakouk boza la concentrer. Na kati ya sila bisalu officiel. Na kati ya les abakouk de SB. Je vous aime. Tokutani na émission Oezoya. Bye!